Ok, shalom, shalom, shalom. Tobandi lelo na mwa muke retard, mais naza na kozwa mwa tamoko mpona na expliquer napesa témoignage ya ndenge toza kotambola na temps oyo. Naza koloba mingi temps oyo tozali nalingi ke naza mingi mokebisi, nga naza mingi moto oyo aza kokebisa baparent, nazobana nanu baparent na ndaku nsima nango nde naza kobeta trombote, naza koningisa basali na Nzambe. Donc les 5 ministères pepe nazali kolinga te ke tokoma nazali kokebisa lisusu tozala mayele mpona faux prophète, faux apôtre na faux doctrine, faux maître oyo bakoya na liloba. Donc naza na 3 objectifs oyo naza kolobela ngo mingi ke papa liboso parents na ndaku to banda bitumba oyo sima nango biso 5 ministères apôtre prophète évangéliste pasteur pena enseignant docteur to fungola misu pepe to tala sikoyo to mikebisa pona faux prophète na faux doctrine na faux enseignement oyo eko enseignant na enseignement oyo eko bima pona Yesu pe asalaki yango lobi ke bokeba na levire oyo ya pharisé alobi pe ke soki standard na bino eleke pharisé te bokota na lola te. Donc aza kopesa biso avertissement ebele, donc biso toza ko continue kaka na témoignage oyo Yesu asalaki. Tout ça nanu kolo, merci pour na butu elelo. To kumiso pe to sanjoli ozali papa. Oyebi mitema na biso, pe motema ya moko na biso. Oyebe bitumba na biso, tout ça komema na kati ya ndako. Bitumba o tuzana ngo na kati ya mangomba, o tuzana ngo na kati ya membre ya corps de Christ papa. Yango to sengi molimo santo na yo e sunga biso, e lamusa biso, e tondisa biso na nguya na yo. Pona to bima na pasi oyo ezako ya to sengi pardon masumu na biso to sala ko eza bien te papa to lingi osunga biso. Oh, haleluya. Pona to kende to zala mukoloko ya to tikala na mokili oyo te to kende na yo papa to kumiso peto sanjoli na butu lelo ba angeli no bazipa biso bazala mpanzi panzi na biso to permettre te sata kota na kati na biso nom de Jésus. On nous a bitumba na ye, on nous a bibundeli na ye ozoya nango to kangi yango po te remettre yango captive na connaissance ya parole de Dieu ou eza la paix de l'esprit. Ya on a ton dimi to sanjolio to kumisio na kombo na Yesu. Amen. Donc naza koloba boye naza kolinga mingi nazande ko beta sete makasi na likambu ya papa na mama parents na bandako na biso comme parents to fungola misu na ipo na zolo bandengwana to fungola misu papa na ko changer te ti toko na koyoka ta témoignage que mutu moko akomi komona pe asa ko comprendre lokola nga na so comprendre makambo oyo na lingi bomona na misu onga na za komonela boyoka na matoi onga na za koyokela ndenge Yesu alobake na za koyoka na za koloba oyo na za koyoka papa na ngai pe na za kosala oyo na za komona papa na ngai pona ngai na za kokena terrain on a sabino ezali témoignage oyo eza ko se passer oyo eza ko se vivre na moment oyo yango na zo kozwa yango na zwi yango na mateya ale na pesi yango sikoyo. Donc na zwi témoignage on a za ko vivre na tel na parole de Dieu soki na moni na parole de Dieu al na ye c'est mon lecture qui ezana liloba pe salama elingo loba boy ba papa na ba mama bana na biso oyo tuza ko kolisa bana baza ko kola rapide bana baza ko kola kwa matembele ya mai bana baza ko yeba makambo ebele bana baza na kati ya réseaux sociaux bana baza na kati ya média banya ya 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans tozo pesa bango téléphone tozo pesa bango iPad tozo pesa bango computer tozo pesa bango biloko nyonso na classe baza ko yekola. Mais si ko nebisa bino ke tozala mayele tozala mayele pona
likambo oyo etali éducation spirituelle ya bana na biso. Tozala mayele na likambo oyo esengeli éducation spirituelle na bana na biso. Totika topesa mikumba wana te na ba professeur ya classe. Professeur ya classe, professeur ya séculaire, professeur ya université ya universal akopesa mwana mayele spirituel te. Totika pe kowelela na bi kowelela ke mwana oso préparer na ndako te. Tozotika ba responsabilité, tozopesa ba responsabilité pa ba pasteur. Tozopesa ba responsabilité pa ba 5 ministères. Naza kokebisa yango kuti namoni ko lelo na ko vansete lelo namoni na kosuka kaka likambo oyo po na yebi eloko nini naza koloba. Likambo oyo ya kotika bana na ndako, totiki bana na ndako po na biso toza toke misala, bana batikala na télévision, bana batikala na ba téléphone. Naza koyebisa bino au nom de Jésus, tata, maman, keba, 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 keba. Tangu naza koloba bana, nazoba bana kaka ya mikete ha. Tangu nazoba bana, ngambo nazana bana. Nazoba bana oyo nyonso azali mwana, oyo moni mwana yo boti aza mwana. Nazoba bana yo boti. Bana toboti, nazoba bana oyo toboti. Il faut tolandela vie spirituelle na bango. Totika responsabilité wana na batu misusu te au nom de Jésus. Ba réalité eza ko salama. Ti na bana ya 30 ans. Nazo sabino ndenge nazo sabino boye. Bana ya 30 ans bazana misala mais bazana ba difficulté, baza ko passer ba problème, baza ko luka, basali, baza ko luka solution. Pe soki ba yangana faux prophète bazako bime belé, ba faux enseignement eko bime belé, ba faux enseignant bako bime belé pona nini biso ba parents toza ko pesa ba vide mingi na kati ya bandako na biso. Mwana ya 35 ans nazebisa bino azako luka lisungi libanda, azako luka conseil libanda, azako luka stabilité libanda, azako luka solution libanda. Conseil nini akukuta na ye. Bon. Tokeba. Nina lobe loko moko très grave. Eza grave o nina loba. Po na ebike eko tungisa batu ebele. Eko tungisa basali ebele. Eko tungisa les 5 ministères ya corps de Christ. Eko tungisa bango. Mais il faut pas comprendre que ce qui to mikitisite to sali ndengwana te na yebisi bino ata kutu biso na kati ya na loba na mangomba na ba ministère ata biso na kati kuna tokokoka ko résoudre problème oyo ba papa ba résoudre te ba papa soki bino bo résoudre ngo te boko kanza te ke ba serviteur de Dieu ba ko résoudre yango likambo koma siko nini ekoma batu baza ko luka solution na ba biloko oyo mokili eza ko pesa bango. Bible lobi yango bien ke nzambe ya mokili oyo, nzambe ya siècle oyo, nzambe ya molili avec les mémoires, avec les bongo ya batu pona batu ba comprendre l'évangile te yango ndezali image ya Yesu Masia. Donc ceux qui biso ba papa toza ko sala musala na biso te. Na ndenge na kati ya ndako. Ba serviteur de DIEP, les 5 ministères, les ba serviteurs eza na toucher le connaissance grave. Les ba serviteurs, ba les 5 ministères, baza ko sala yango te. Allez, nzambe ya siècle oyo akozo autorité ye mutu akolukila bana na biso solution, mais sa solution te akobebisela biso bana. Nazoba bana ata ya 35 ans. Baza ko sala, baza ko lata ba costume, baza ko lata kitoko, mais bazali ya kokangama. Pona nini? Ba papa, ba parents, tozonga na position. Ta nzanano. Ba sali, les 5 ministères, ezwa position nango, ta nzali nano. Pona bana wana, ba jeune wana, bazana mayele,
universal, bayebi science, bayebi mathématique, bayebi Google, bayebi informatique, mais nayebi sayo mayel spirituel, expérience, ko vivre sagesse ezali nanu te. To bandi nanu boy. Bible lobi na Matthieu chapitre 10 verset 24. Tutangi na kombo na Yesu. Matthieu 10 verset 24. Bo pardonner nga naza penda na mawa mingi. Naza na mawa makasi. On a auto yoka, on a auto passé donc tout ça ngai passé. Yesu lobi boy. Mo yekoli aleki molakisi na ye te. Mosali aleki mokonzi na ye te. Boye moyekoli asengeli kosepela soki akomi na molakisi na ye, pe mosali asengeli kosepela soki akokani na mokonzi na ye. Na répété. Moyekoli aleki molakisi na ye te. Mosali aleki mokonzi na ye te. Moyekoli asengeli kosepela soki akokani na molakisi na ye, pe molakisi asengeli kosepela soki akokani na mokonzi na ye. Donc, awa toza komona Yesu alobi yango, mais atikali ko expliquer yango te. Alobi ke mosali asepela suka komi lokola molakisi na ye. Moyekoli asepela soki akomi aleki molakisi na ye te. Moyekoli alekisi molakisi na ye te. Mais moyekoli esengeli asepela soki akomi lokola molakisi na ye. Et puis mosali aleki maître na ye te. Mais mosali asepela soki akomi lokola maître na ye. Mais expliquer te atiki ndengwana. Mais Saint-Esprit nde mutu yako expliquer yango malamu. Gravité yango yo. Gravité ezali awa sikoyo. Pour favor, s'il vous plaît, please. Botika, 5 ministères. Bondi makali susute, babenga rabino ba papa, babenga rabino ba pai, babenga rabino soki ba titre ba pesa bino na basali, na ba yekoli na bino. S'il vous plaît. Bo pesa bango chance ba sepela ba koma lokola bino. Donc, na habité si vous comprenez la gravité oyo. Maladie oyo, eza maladie oyo que mosali, moyekoli aye na église abenga yo papa. Abenga yo dedi. Na yo comprendre sikoyo grave. Pona tangu bazako benga biso ndengwana. Tala nanu dedi ya ndaku, papa ya ndaku. Asali eloko moko te na vie na ye. Apesi vie spirituelle te. Mwana ye na église. Akomi tangu mbala moko, akomi ko benga yo dedi, akomi benga yo papa. Atakutu misukte za mukolo na yo. Mazako benga yo papa, azako benga yo dedi. Eloko nini okosala na vie ya mutu wana. Na yebisi bino tozozwa lisusu solution na kati ya mangomba te, na kati ba ministère te. Na yebisi bino toluka solution na kati ya église.
toluka solution na kati épouse et Christ. Christ aza koya pona épouse na ye. Totala bien ndenge Yesu apesa orientation na église, apesa orientation na église, apesa orientation na mangomba te, apesa orientation na ba ministère te. Tolanda église, tolanda église. To boy ba dénomination te, to boy ba ministère te, mais ezala église. Ezala épouse ya Christ. Ezala pasi soki Yesu aye ministère na yo etikali. Ezala pasi soki Yesu aye lingomba na yo etikali. Daddy. Bazo benga biso ba daddy. Baza ko benga biso ba papa. Baza ko benga biso ba pai. Baza ko benga biso ba père. Mais baza na ba problème. Bazana bazo yebisa biso ba problème na bango te. Ata ba bengi yo daddy, ata ba bengi yo papa, ata ba bengi yo pai, aza ko yebisa problème azana ngote. Pona nini sa koti molimo, akomi na complexe, akomi na complexe ya infériorité. Baza ko luka ba solution place mususu. Oyo naza ko sabino ya solo. Baza susu na basuta la bisote. Tozala mayele, tofungola miso, ba mama na église, baza ko benga bino ba mama, baza ko benga bino ba mai, baza ko benga bino ba mère, baza ko benga bino ba mam, mais baza na solution, bozo pesa bango solution te. Solution baza ko luka yango place mususu. Naza ko kuta na nazo pesa bino témoignage. Na bandako bazo benga so ba papa. Pai, mai, mais toza ko pesa bango solution spirituelle te. Ba yena mangomba, ba yena ba dénomination. Baza ko benga biso ba mama, ba daddy, ba pai, ba papa, ba père, baza ko benga ba kombo wana, mais baza ko zwa solution pa na biso te. Les 5 ministères zo pesa solution te. Ata bazo benga biso ba kombo wana. Tutangi ngona Matthieu chapitre 10 verset 24 lo bien ou bien. Que moyekoli azala nesengo akoma lokola molakisi na ye pe mosali azala nesengo akoma lokola mokonzi na ye wana eza nanu niveau oyo Yesu aza kolinga nanu avant apesa les 5 ministères awa azolinga nanu donc ke oyo azana. Donc mutu aza na inspiration wana na koma lokola papa na ngai na koma lokola mama na ngai na koma donc iloko wana fozala na kati ya bana metango bana bazana bango bazana ngote baza ko luka na sabino la vérité au nom de Jésus solution bazo zwa ngote na mangomba solution bazo zwa ngote na ba ministère baza ko luka solution ba na ba place mususu mais bazo benga biso ba dead ba musu ba papa ba musu ba mama bazo zwa solution te na kuta na bango ba jeune. Il y a 35 ans. « 30 ans. Bazako sala, bazako lata ba costume. Ponani. Yera rubaki. Tozabwe. Biso tuzikali, to vana ba position so ba dette, ba papa, ba maman, to vana ba position wana. Bango ba vanika na position na bango wana ba yekoli ba tikali kaka ndengo wana sikoyo solution zo mate bazo kende libanda ba jeune bana na biso to fungola misu nano bando toucher bango te nazo beta kaka nazo duba kaka na biso ba papa place to ko banda ba parents na ndaku pe naza ko loba na 5 ministères ya corps de Christ. Pour na bana baki ne luka solution et pas ba faux pasteur te pas ba faux apôtre te au nom de Jésus on a zo beza grave totika tozo wele la ba titre mingi ba titre zalaki ba titre comme qui belé mais sikoyo mususu komi ya makasi komi daddy pai donc et loko nyuska bazobenga déjà pai pour que Keke office na sali nini yango na komba na moko papa mutumba na moko mitie na se maza na problème
problème sérieux. Bon vérifier. Nzamba fungula biso misu, Saint-Esprit fungula biso misu. Totala église ya Yesu. Na église de place bampate bazali. Na mangomba place batu bazali. Mais na église bampate bazali. Totala bampate bien. Bazana ba problème sérieux. Bazozwa ba solution te na kati ya mangomba, na kati ba ministère. Baza ko luka solution na église. Soki na église bazu yango te, bako luka ba faux pasteur, ba faux prophète. Baza ko luka ba solution wana, baza ko kuta na batu mususu ya faux, baza ko kosa bango, baza ko sala bango mabe, makasi. Siko mweba bisa biso yango ezalité. Faut koma lokola ngai, faut sala makasi, faut mikitsa lokola ngai, o senga pona ba koma capable ya koyebisa yo o eza ko se passer na kati ya bana na biso. Tambi bana na biso 36 ans, 34 ans, 33, 32, 30, tina se. Eza sérieux. Eza passe, lelo tani nazali. Nazuko ko sepela te. Naza koko sepela te. Bon, gloire à Dieu si na mesana makambo ko travaille na ba jeune. Totelema. David alobabo na psaume 119. 99. Très facile. Psaume 119. Nous avons 900. David déjà comprendra biloko wana. Nazane sengo tele, nazane sengo mais nazana nana pasi na mutema. Pasi osalanga makasi na mutema. Psaume 199, 119 verset 99 à 100. Nayebi makambo koleka balakisi na ngai nyonso. David aza koloba yango. Nayebi makambo koleka balakisi na ngai nyonso. Pona nini? Pamba te nakanisaka mateya na yo. 100. Nazali na mayele koleka mibange. Yango wana natosaka mitindo na yo. David azolobake aza koleka mayele ya balakisi na ye, ba professeur na ye, ba maître na ye, pona tangaka liloba. Alobike aza na bwenya, aza na mayele, aza na sagesse koleka ba mibange, pona nini abangaka liloba nzambe. Oh David na Ancien Testament, Yesu ekoloba nini? Yesu ekoloba ke moyekoli asepela na ye kaka akoma lokola molakisi na ye. Et puis pe mosali asala makasi asepela akoma lokola mokonzi na ye. Mais David azoba jakala ke naza mayele koleka balakisi na ngai pona nini banga liloba nzambe, pe naza na sage koleka ba mibange pona nini pona banga pona tanga liloba nzambe. Botanga ngo yango psaume 119 verset 99 à 100. Nazali na mayele koleka mibange yango wana natosaka mitindo na yo. Doka baluli yango natosaka mitindo na yo yango na leki ba mibange na mayele. Donc apassion mia kunyada eza sérieux mana Marcia ezali sérieux. Solution ezali église. Na répété, église ezali hôpital te. Ke mutu akei kuna akota hôpital abimaka te. Bible elobi ke ye wana mwana ya mpate alongolaka masumu. Église ezali place Yesu azali azolongola bato masumu. Église ezali place mwana ya mpate, église ye wana yangwana place azako longola masumu. Église ezali hôpital te. Église ezali place ezo traiter masumu.
Donc, na souci makasi lelo héritier. Na souci tia Marcia. On a kutana, on a kutana ngo na ba jeune on a zo solola. Ba juro kaka on a zo lala te. Ba call, ba pelle, ko benga, ko solola, yakati, on a zo lobake 5 ministères. Toza wapi. Ba potre toza wapi. Ba prophète toza wapi. Ba évangéliste toza wapi. Ba pasteur toza wapi. Ba enseignant toza wapi. Les 5 ministères où Yesu a pensé pour l'église ça ne faisait 4 verset 11 pour na biso nyonso to kola yango Yesu lobi ke to sepela biso basali to koma to sepela to koma lokola ba konzi na biso ba yeko to koma lokola ba lekis na biso donc eloko ne to kola biso nyonso mais tango to za ko sala yango te biso basali biso ba yekoli Yesu azako ya bana bazoluka solution libanda basali bayekoli tozoluka ba solution libanda biso tozako bunga tozako bossa na église tozona na mangomba tozona na ba ministère tozako bossa na kine église eza ba mpate église eli place Yesu yimo bike jabate bike ta ye wana mwana ya mpate zonga masumu église hôpital te to bossani bato bazoluka solution place mususu toyeko sopa na biso na ba Facebook toyeko sopa na biso na ba YouTube toyeko kanga mabiso nyonso awa place tozoko ba problème moko ebomba ma ya se na zebisa bino soki na bandi koloba yango ezosala ngai pasi tolamuka totika récréation nazoloba distraite no ba récréation kutu totika récréation tane misezo bimangai totika récréation totika comédien qui comédien totika distraction comédien totika récréation totika kindoki za fanatisme kindoki totika makambo oyo pai papa mama mai na kati église tango na ndako tozoko kosala yango te tozako benga ba papa mtuzo sala loko mote tina ba église ba pasteur ba ministre comme so ba pai to komi ba titre wana alibana ngo tozo sola kaka ti bazaka na ba problème tango na ndako ba kokite ba yene église to komi so ba dedi atako ba mikolo na biso ba komi so ba papa ngai na komi papa ba kuki ngai na sala bo pai obaloka boy pai osala boy pai dedi mutanzo benga dedi donc tout ça ne eloko azoluka solution parce que akikanga mai pai moko azana solution te pour nini les 5 ministères oya kokota l'église bampate ya Yesu tozosala eloko moko te tolamuka Yesu azako ya pour l'église moko pire saint asukola ena liloba si atretaki lisumu aoya susu pona lisumu te Yesu azako ya lisusu pona lisumu te amen Yesu azoya lisusu pona lisumu te Jesus não está vivo mais por causa do pecado Jesus não está vivo mais por causa do pecado Jesus não está vivo mais por causa do pecado. Está a buscar uma igreja sem mácula, sem nódoa, pura e santa, lavada e redimida pelo seu sangue e pela sua palavra. É a verdade. Na conta na português de aquele muque. Tu sambela. Põe na silicita na ekuki. Põe na tapeza tá na português. Ana susi makasi lino. Papa,
na masumu nasalaki kololimbisanga kololimbisakanga na masumu nasalaki kololimbisanga kololimbisakanga kolonanga epai nakei molili kaka masumu na ngai semikumba yawe lelo na misengeli yawe kololimbisakanga Hey, yokangai na kolela Yahweh, yokangai kolela oh Yahweh, Yahweh, yokangai na kolela Yahweh, yokangai kole oh nasumukaki na lobaki yokangai na kolela Yahweh, yokangai kolela papa na mikitisi na présence na yo na mikitisi po kosenga pardon papa na mitombo misaki na miso bato batomboli ngai bato batomboli ngai mais lelo na comprendre que ezali kaka mitindo ya bato ezali motindo na yo te yango na migumba mi lelo na présence na yo kosenga pardon papa na kotomboma oyo ezali contre volonté pe liloba na yo kolo na sengi olimbisa ngai pe o pardonner ngai na manso oyo naza kosala oyo eza koseplisa yo te na pensée na liloba pe na action na ngai nyonso naza kosala yango papa na mitiki na maboko na yo pe na ye kotika au nom de Jésus ba papa nyonso na ba mama ba couple oyo nyonso bazali ko prendre soin ya bana na bango te kolo na maboko na yo kolo ngai moko pe na mitiki susu na maboko na yo ke na lingi o kolo Saint-Esprit kambangai na zonga na bolingo liboso oyo ndenge bana ntomba bazalaki bana mike na se kumebongo na église papa ataki lelo bakoli ke na père de vision wana te oloba ke tika bana mike baya pona bangonde royaume du ciel epesameli bango lelo bana na biso bakoli mais yuzo koloba na innocence spiritualité yango loba ke bana mike pona bana mike bazali na connaissance ya lisumu te papa Papa, sunganga au nom de Jésus, ngai mo comme papa. Et puis nazo tika yango comme sujet de prière. Papa ni sozana ndako, maman ni sozana ndako. To sambela nzela moko, to banda ko confesser. Ndenge li loba na yo, ndenge oyebeli bana na yo, ndenge oyebeli ozokamba ndako na yo. Banda ko mikitisa na tango oyo. Senga lisungi ya Saint-Esprit. Esunga, epesa ngai makasi papa. Elongola ngai soni, elongola ngai boyuma, elongola ngai kobanga. Pona na banda ko solola na bana na ngai au nom de Jésus. Papa na bengani sata ou eza ko telemela entre ngai na bana na ngai na bengani bango bakende misika ba esprit wana au nom de Jésus. Esprit ya kobanga, esprit ya soni, esprit ya complexe, esprit ya infériorité elongwa na kombo na Yesu. Tikanga na zonga na rôle na ngai ya papa, na rôle na ngai oyo ya moponami pe ya souverain sacrificateur ya ndako na ngai, oyo ndako za kobenga Yesu zo kobenga ngai motu ya ndako. Tikanga na responsabilité wana papa. Yako natiki Malcolm na maboko na yo, natiki Daniel na maboko na yo, natiki Jérémie na maboko na yo, pe natiki Giovanna, natiki Ruth, natika na Cleto, natiki bango nyonso papa na maboko na yo, bana oyo pesi biso, bana oyo bazali, alléluia, héritage na yo na maboko na biso papa, ke pona to enseigner bango. Papa na tango wana pe na koti na kati ya mangomba, na yeko senga papa, la musa les 5 ministères na yo, la musa basali, ba oyo benga ya solo na kati ya église pour te comprendre kolo que tozali wana pona basali basepela ndenge bakonzi bazali pe ba yekoli basepela ndenge balakisali bazali papa pona biso nyonso tokola tokoma ndenge corps de Christ esengami tozala papa
sunga biso towela batitre ya bodedi te ya bamama te ya bapapa te na kati ya mangomba tala bana baza koluka solution na baplace mosusu kolo bana baza koluka solution na alcool bana bazokenda badrogue bana bazokoma baprostitution bana bazokoma babiloko ebele oyo ya soni papa tobengani bango tobengani molimo na kati ya bana biso au nom de Jésus. Bana bazokende komibomba na sima ya masumu papa bazokende komibomba na sima ya nzambe ya mokili oyo oyo asali bango bakoma baveugle pe akanga bango mpona bacomprendre évangile te oyo ezali image pe ressemblance ya Yesu na kati ya vie na biso papa tosengi yango na kati ya lingomba na yo ese manifeste au nom de Jésus na telemeli molimo oyo ezoya pona koyiba koboma pe kodétruire au nom de Jésus ekende musika na bana na biso ekende musika na église ya corps de Christ au nom de Jésus papa au nom de Jésus yolobaki nyoso oyo nyonso ya kobombama ekobima oyo nyonso ya kobatama pe ekomonisama na pole papa lakisa biso baza ba faux prophète te bango pona mbuma bango na mbuma na bango lakisa biso bazali ba faux enseignants lakisa bango ba faux doctrine o bazali kosala ba faux doctrine papa pona toyeba préparer biso tozala makasi toyeba kotelemela toyeba ndenge tokopase tozala na vigilance tozala pe na bwenya pona topase moment oyo papa na kumiso pe na sanjolo na butu ya lelo na tiki papa musala oyo za kosala na kati na biso na maboko na yo tika tozala kobatela na kombo na Yesu keliloba oyo témoignage oyo ekende na bandako ebeta trompette epesa bandoto epesa ba inspiration kolokutana na moko oyo azali touché oyo aza ko comprendre eloko nini ozali koloba na kati ya vina bango papa nazo sambela na bato obaza maladi oyo nyonso aza maladi azwa guérison au nom de Jésus papa oyo nyonso aza na se ya loi ya motu oyo moto akomi loi mpona adétruire au nom de Jésus aza confondi oyo aza na se ya docteur na baloi ya badocteur oyo balobi komela bakisi ti okokufa ti okosala boye soki eza au contraire ya volonté na yo ezala nil sans effet au nom de Jésus papa nazosenga guérison na ndako ya moko na moko oyo aza kobuka likolo na ye oyo aza kobuka mabolongo na ye aza kosengela yo kalinga mona miracle alinga mona ngolu na yo na kati ya loi alinga mona vérité na kati ya loi au nom de Jésus pona loi yo okokisa yango pona biso zala libre papa yango no lata bapasi na biso pe masumu na biso yango biso zali tukoma lelo bana tokangola ma papa sunga biso na butu ya lelo ba angelu na biso o ba angelu na yo bazalaka bazali ba ange bazali ba garde na biso bazali ba soda na yo bazala zinga na biso papa tolala malamu ataki tolali yako solo na biso yaka ko luba na biso yako pesa biso mayele yaka toyoka yo toyeba o ngoti na kati ya mutema na biso papa tokumiso peut-être sanjolio na butu ya lelo pe bénir moto moko na moko ya yo kililoba oyo ati yango en pratique au nom de Jésus to longoli molimo oyo kokosa ke bato ba kokosa biso to mikosa biso moko to au nom de Jésus pour te comprendre que c'est la parole ndenge David alobi na Psaume 119 verset 99 pe na verset 100 alobi ke na koma koleka na koma mayele na koma na sage koleka ba mibange pona nini na tanga loba na yo pe na koma mayele koleka ba ebela kisil na ngai pona na tanga loba na yo papa yonto tozala ndengwana sunga biso au nom de Jésus na butu lelo to sambeli amen 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 amen. Ok, Mano Pinto, vamos só dar uma pausa de uns 5 minutos, vamos entrar em português, porque hoje estou um pouco triste, o que eu vi, estou como muito mais, daqui a 5 minutos estaremos juntos, amém? Daqui a 5